Afro Suki, c'est bien moi Miss Afro Suki. Lelo eza juste pour nakolakisa Sabino ba produit oyo nazosala mikolo oyo bon ba produit oyo nazolinga kobanda kosala nango nasaki video kala mpona koyebisa bino ba nouvelle nanga ba produit nini donc mpona ko update bino na ba produit oyo nazosalela donc na longoli ba produit nanga nyonso na banda kosalela lokola 13 aimé naturel Shea Moisture produit wana nyonso na banda nazosalela yango lisusu te parce que nalingaki komeka eloko moko différent mpe ya sika parce que nazomona lokola non sentir changement te to différence te na suki nanga alors donc dernièrement nabandaki kosalela ba produit kaka naturel donc nga moko nasombaki beurre de karité na ba huile d'olive nazosalela kaka ba huile et puis natikaki kosalela ba shampoing mais neti sœur nanga asalaka ba produit au naturel complètement naturel mais asalaka ngo ndenge professionnel nalingaki na meka ba produit na ye kala na bando atindelaki nga ba produit mibale kaka mpona meka ezalaki oyo eza beurre de karité na huile moko géranium huile et c'est 100% eza 100% naturel donc oyo eza mpona nzoto na bana kopakola donc ata mpe mpona suki kaka te na changeaki complètement ata mpona nzoto basavon nazosalela na mafuta oyo nazosalela eza naturel sikoyo oyo nde eza ya suki eza encore avec beurre de karité na huile de pamplemousse voilà mais atindelinga ba produit ya sika pona meka eza ba produit oyo aweti kosala mikolo donc nalingaki nasala unboxing eza juste pona kolakisa bino colis oyo atindelinga et puis kolakisa bino exactement eloko nini eza na colis na kati ok voilà sikoyo tobanda unboxing na biso sikoyo voilà eza bien emballé kutu posa ya kofongola yango eza lisusu te mais voilà natala soki atindelinga nini baproduit nini oh wow biloko ebele wow premièrement c'est du shampoing tindelinga shampoing qui est fait esalami na ndako ye moko asali yango eza lokola savon mais eza mpona suki donc apréféraka kosala yango boye parce que oumelaka soki osali shampoing eza liquide ça veut dire que faut tia ba ingrédient moko mpona produit evanda na ndako pour longtemps oyo eza Purple Makala soap donc eza savon mpona nzoto mais asali yango na makala ya mauve donc asali yango vraiment na makala te donc abakisi makala bapartout ya noir ozomona yango déjà eza makala vraiment oyo tosalelaka mpona tolambela oyo eza Nintu soap eza lisusu savon mosusu mpona nzoto atie ba huile lokola tea tree donc na biloko ebele atie oyo eza lokola produit nango na bando osalela na suki mais oyo eza na baingrédient mosusu eza eloko nga nalingeli yango makasi eza parce que eza na vitamine E eza vitamine bien mpona kokolisa suki donc soki ozoutilize yango régulièrement ekozala bien mpona croissance ya suki eza mpe na huile de coconut oil
Nous avons trop fan ya coconut oil te, parce qu'ils ont mélangé na beurre de karité, na vitamine E, na biloko belé, na ebite soki osalanga bientôt eko kausa soki nanga, parce que soki na che huile de coco, soki nanga koma ya kokauka makasi. Alors na komi ko éviter ngo, mais na omekana oyo nata soki eza différente ezalaka kana effet moko wana. Voilà. Voilà, oyo nde ayebisaki nga déjà nazalaki vraiment excité mpona kolakisa bino yango. Eza eloko acreye ye moko, eza abengi yango Bikudi Edge Growth Oil, donc eza mpona liboso awa, donc soki oza na mibandi ozala bien koaplike yango liboso, et puis asali yango na technique moko vraiment na moi yango mayele makasi. Achi yango na mbulangi oyo tosalelaka mpona babenga yango esoni na bosani nanga, eza na mwa bulle moko ezotourne wana mpona kofacilite application, et puis oyo mpe eza bien parce que ezosala lokola ezomase yo ntango oza aplike yango liboso wana, ezosala lokola ezomase yo, donc c'est vraiment bien pour la stimulation ya makila. Donc soki ozomase liboso wana ekosalaka makila ebanda ko circuler facilement, et puis soki ekobota beaucoup plus rapide que avant. Mpona ba produit esili wana, mais atindelinga matabisi ebele, atindelinga ba sachet oyo sachet oyo eza fait mpona kosala traitement, donc nafongola moko na lakisa bino. Voilà, donc se nasala ba traitement na ya, par exemple bain d'huile, traitement d'huile, ba traitement misusu ya mike oyo nga nasalaka ezala bien. Atindelinga mpe bamayaka baparsley oyo mpe asali yango ye moko, asala biloko mwa ebele, donc aza pe na site na ye, mais otia ba information na ye nyonso na information na côté batiaka ba information na se. Voilà, et mosusu mpe atindelinga eza mwa bakoti ba couleur mwa ebele, et voilà. Et puis atindelaki nga mpe eloko mosusu matabisi eyaki na koli mosusu. Voilà, tasse nanga ya Bikudi na t-shirt nanga ya Bikudi. Merci bandeko mpona kolanda nga na unboxing oyo. Nayebi eza vraiment différent na ba video nanga mosusu, mais na ndenge nasala le moins différent. Boyebisanga soki bolingi yango, soki boza posa information mpona ba produit nyonso nalakisi, botia ba commentaire na bino na kopartage na bino information, ba information na ye, ba détail na ye nyonso pour bokoki ko contacter ye. Aza congolaise, africaine, aza pe na soki bele kolekanga. Donc ceux qui besoin de poser ya conseils, astuces pour la croissance ya soki azawana pour répondre à binope. Alors merci encore une fois pour la kolandanga, vous pouvez s'inscrire, que s'abonner, que aimer sur page Facebook nanga, na Instagram, na Snapchat. Merci.